Affaire Ekoti, Bandeko Nangai, comme je vous ai toujours dit, matière Ekoti, côté Oyo. Hein? Kaka ndenge ezalaka toye tolali tolamuki ka boye affaire ndeko na biso ya Wilfried ezo continuer kaka surtout na mutu ya ye moko jeune leader Inosbi paix à son âme déjà ndeko na biso ya mwasi Wilfried Monde. Et en tout cas, que ton âme repose en paix, je m'excuse. Avant penza ya ko continuer na dossier na biso kaka ndeke ezalaka ba audio ezo circuler bandeko na ngai na bando kanisa keke ekotikala kaka na ba audio awa sikoyo ekomi likambo ya ba live affaire oyo ezokende mabe Inosbi penza carrière na ye, je ne sais pas comment est-ce que ezokende ba confirmation awa ebimi ke mutu aboma ki penza Wilfried ndeko na biso ya mwasi Wilfried Monde aza Inosbi bandeko na nga na yeli bino na ba confirmation totale penza kaka ndenge ezalaka awa penza tozwi ba confirmation totale. La confirmation côté Oyo et Fongwami penza awa to yeli bino na ba confirmation à ba live Oyo nga moko avant penza natala yango je me disais hey et yindi côté Oyo jusqu'à ce que na eko bandati na suka na yoki penza ba vérité Oyo nga mona bando kanisate. Voilà, bonjour, bonsoir et surtout bon après-midi. Cela ne dépendra qu'à l'heure à laquelle vous allez nous suivre. Comme je l'ai toujours dit, bienvenue encore une fois Balandina Biso Yasika, bienvenue encore une fois Balandina Biso Yakala ya chaîne Biso SNM officiel. Tozo souhaité binoka bienvenue surtout de partout vous êtes en train de nous suivre. Si c'est toute la première fois tout quand même Balanayo Aliboso la chaîne Biso SNM officiel, je vous prierai toujours de vous abonner. Abonnez-vous massivement et surtout Bobo Sanakate, cliquez Nangonga ya notification. Comme je l'ai toujours dit, je m'excuse. Malamu ya ngonga notification ezalaka chaque fois qu'il y a une SNM officielle à Kobando publier ma vidéo à Sika. Vous allez notifier. Alors abonnez-vous massivement, likez, partagez, surtout cliquez dans la notification, commentez aussi, cela nous fera énormément plaisir. Alors, tu évoluer dans le dossier na biso likambo ya live. Awa siko maintenant même na otie la bino au live oyo boyo kango et puis to décor. Solo la yango ensemble na système moko ya kitoko. Alors sans plus tarder, toyo kana no live oyo. Oyo famille ya Mangera bazama yele te ba comprenaki te que c'est innocent moutanier qui était déduit en salle ba cérémonie ba corriger de ba ya Mangera. Ce n'était pas innocent. Oui. Voilà. Et pourquoi innocent s'est précipité avant la famille? Il y a un people zonga na makambwana. Pourquoi innocent s'est précipité avant la famille? Boyebi pourquoi? Parce que malgré Abomaki Mangera, l'esprit de Mangera ezalaki petit engé kota na communication na famille na ye. Ale innocent a sali tout pour empêcher esprit na ye kota na communication na famille na ye. Oyo ngana lobi innocent yebi ye moko. Il a fait de son mieux, mais parce que Mangera koufaki na nute, mais il avait besoin de la communication. Siko la petite, ngana jeune Sabino, nanzoto boy, bomoni a koufi, mais nano a koufité. Elle aura besoin de la communication avec la personne au hasard en cas de spiritualité. Vous comprenez? Siko, parce que spiritualité, c'est un domaine différent. Siko, ceux qui vont sacrifier Moutou, il y a fait que Luka, Moutou, ou y a la spiritualité, la famille, ou à cause de la son écoute. Dans qui venez voir? Vous comprenez, Noko? Ou à cause de la son écoute. Moutou, ana skota wa koyoka ye. Ndi à partir wana Moutou, ana koyeba, nini akoki ko sala, pour détruire Moutou à sacrifier. Et la première chose qu'ils font, c'est quoi les musiciens? Ils doivent bloquer tout ça. Alors, la plupart, au commun, il y a une fois sur engagement à Kokunda Moutouana. Pour la sous contrôle, il y a Makambutu. Parce qu'il y a une fois sa cérémonie, tout. Parce que Moutouana, c'est son esclave, c'est son argent en fait. Quand on parle de l'esclave, ça veut dire que c'est son argent. Alors, il doit prendre toutes les précautions. Il y a innocent, il y a Moutalier la petite. Ce qu'on le problème, c'est quoi? Innocent, on est à la sens mine. Dans le sens que, et que dans le sens
succès en fait. Donc ça veut dire que les gens ils vont être là bleus. Ils vont croire que la personne il a eu d'autres ennemis du fait qu'elle a eu des succès. Or, ce n'est pas d'autres ennemis, son vrai ennemi c'est juste la personne qui est le propriétaire du clip. Ça veut dire les musiciens. Vous comprenez? Mais innocent, ils sont capables de coopérer dans un petit sorcier de rien du tout. Et après, ce n'est pas lui, Moutouana, et après ensuite vous allez voir la personne il va être innocentée, après la personne il va continuer sa vie normale. Juste pour masquer le peuple congolais. C'est ça le problème. Parce que si la petite, elle avait des petit oyo, atikala jamais kozala na banguna na ye, o bakoko na point ya ko éliminer ye. Non, banguna ni fois na tikala. Maman, on est là. C'est lui-même innocent qui a fait ça. Hein? C'est lui-même innocent qui a fait ça. Donc il y a biso musikate loba. Maman, on est là. Loba. Allô? Ah, maman. Omoni mambozo lo banazo pouye yo. Peuple congolais azo comprendre facilement te, mais nyonso ozo lo ba vraiment nazo pouye yo. Ezaka les mêmes lo banazo na posa lo ba oza raison. Eza ba jeune ye. Eza ba jeune ye innocent changeant. Parce que innocent to comprendre na raison. Papa yo ayindi bandeko na ngai nayebisa bino live oyo tan oyo penza nazwaki tanga moko kaka ndenge ezalaka ya oyoka ngo malembe nayebisa bino Charles de Paul ebimaki ngai bino mo bonso yoka ngo malembe comme je l'avais aussi après le temps ya koyoka ngo en tout cas bandeko na ngai ba réalité ezalaka En tout cas, Mère Oyo a expliqué biso spiritualité oyo belé a bandeko bae baraté. Voilà, comme je vous ai toujours dit, biso to sala kawa pour na analyse. Biso to aka ko finga mutute ko créer likamote, biso to sala kawa ko tiande ba analyse kaka ndenge mama na biso a outi ko expliquer biso spiritualité na ndenge ndeko na biso artiste Inosbi allié ndeko na biso Wilfred Mandé. Alors, biso, nous ne sommes que là pour nous faire l'analyse. Alors, ça, c'est de la part de la chaîne Abisso. Il y a un seul homme officiel. Vous savez, bande konanga la vie auto vivra kapenza ba réalité zalaka ebele même la Bible nous dit et déjà ebele ko bisanga. Qu'est-ce que tu es en train de dire aux Olobani ni penza? Bande konanga, vous savez, la Bible nous dit ainsi que ne jugez point afin que vous ne soyez pas jugés. Déjà, je m'explique. Na deta o na dossier o tozo solo la. Panza la liwa o yande kona biso Wilfred et la musi na babilo kwa kala. O ba liwa ya ba mangera ba lume, o penza ebele ba eba ki réalité te mais lelo o ba ebi moi ndambo ya réalité ya liwa ya mangera. Pourquoi? Parce que ba vidéo eleki ebele. Je me rappelle aussi eza na koti ko compter ko analyse ya penza liwa ya ndeko na biso Wilfred concernant l'artiste qui Inosbi. Oyo ça sera la troisième fois. La salle analyse oyo penza kaka ndenge ezalaka. Voilà bandeko na ngai, moi je suis pas un tigre. Naza grifté plutôt, je m'excuse. Pourquoi on a le Bible? Parce que déjà analyse na ngai belé le bano, qu'est-ce que tu es en train de dire? Yo za fan ya Inosbi. Bandeko na ngai tozana ba preuve penza oyo eza direct te. Ba penza preuve oyo eza vraiment correct te. Pourquoi? Je m'explique. Tozolo bana munoko. Oui, mutuna mutu atambola na ndenge na ye aujourd'hui. Même pas seulement aujourd'hui, depuis il y a longtemps. Vous savez, la vie auto vivra que zarana ba vimi ba les spirituellement et physiquement. Donc mutuna mutu kaka ndenge ndeko na biso tu expliquer biso. Donc cela veut dire azana ba preuve. Ce qui a moni yango te akoki expliquer bitoke biloko yepe wa expliquer ka ye. Alors ce qui a confirmé biso lokola ndenge a confirmé biso, donc cela veut dire à mon qui na misu na ene a vivra qui action wana, donc yepe azana kati ya spiritualité wana pour que mona ba biloko wana.
parce que na lelo oyo soki tolobi do pensa tolobela likambo wana biso toza na ba preuve yango te tozoyoka kaka mutu na mutu azoya na version na ye. Alors nous ne pouvons pas vraiment pour telema na likambo oyo topesa ye raison à 100%. Pesa ye raison à 100% et dire que non, voilà ce qu'elle vient de dire, elle est tellement vraie. Même si ça peut être vrai, nani wana. Preuve wana penza te, parce que là on parle de la spiritualité. Vous savez même bandeko nanga ce likambo penza ne famille ya ndeko na biso ya mwasi ya Wilfried de Kende nango ici eke nango déjà na justice, parce que vous savez déjà l'état yeba kindo quitté. Assez consciente spiritualité, l'état ayeba likambo wana te. Donc l'état ce qui a zo solo la penza likambo ce qui l'état telemi penza a kono landela likambo a landela likambo oyo penza et ezana kati ya spiritualité te. Ce qui penza yo oye na ba preuve na yo et que ba preuve peut-être ozo samba nango eza etali bikambo ya spiritualité ba déjà que na proso ko gagner te. Gagner parce que pourquoi l'état je m'excuse à spiritualité déjà moi personnellement je suis vraiment désolé bandeko nangai parce que nako appuyer les kambo oyote. Pour l'instant, c'est que nous, on a comme affaire Ezakaka, Nandenge, Oyo Ndeko Nabiso, les journalistes, je m'excuse, Israël Mutombo, assis à Simbi Likamwana. Parce que Boebi déjà, Yena Balikambo Boe, Alandelango, Pinza, Malembe. Parce que la réalité, ça est belé. Boebi Oyo Tozo Yokango ces derniers temps, Eza et Mouké. Je le répète encore, Mouké, Peza Makasi. Dossier eza molai eza monene penza oyo ekozwa biso taba réalité eza ebele. Alors ndenge déjà eza na ba enquête toko landela yango malembe. Alors pour le moment ce que moi je peux vous dire to un fan da ici ka mon côté. Notre artiste Nosbi Azana concert na ye. Oyo azo préparé ko beta le 31 si je me trompe octobre na Paris Grand Arena. Et de l'autre côté, la famille Andeko Nabiso à moi si Wilfried Mande Tozana Matanga. Alors to lande la malembe, to blessé moutouté. Parce que biso tout Nathan Oyo pensa toza inconsolable. To lande ba vérité malembe s'il vous plaît. Et surtout elonga na ko yoloba izana bandeko na biso bino bozo tia pensa mutu na bino na likambo oyo. Bino mo boyebi bozala na ba preuve na mboka na biso kilelo oyo l'état comme zwa musala na ye bozala na ba preuve parce que mutu bato ebele bazomona lokola likambo oyo eza ba G non c'est le temps aussi nga moko ya ko sala ba view ya komisala ba abonné belenga pe ba yeba ngwai lokola star na komata chroniqueur. Moi ce que je peux vous dire bozala mayele. L'état azawana, l'état na biso ya son excellence Etienne Tshisekedi aza l'état ya kalate. L'état ya lelo bozo mona bino mo ba réalité. Ba procès ndenge zo landana. Tozalaki na ndeko na biso ye moko ministre ya justice mais lelo justice ezo justifier ye. Tokoti toza lelo toza na débat ya ba artiste Rebochulo aza na justice bazo justifier. C'est une star aza artiste. Alors, boke baange bozala mayele. Kaka ndenge zalaka. Comme on a déjà non opportunité te lande la zala juste na biloko zoloba. Lokola ndeko na biso wa ocho expliquer biso tout il faut ngolo biso matoi pe et pas bona ba biso toyebi déjà ndenge spiritualité ezalaka. Toyebi pona biso toyeba ka spiritualité te ne ba expliquer biso toyebi mo ba réalité alors toke bande yange tozala mayele. Tokoti sata mutu moko te na boyebi déjà eloko na oloba s'il vous plaît bandeko na ngai bozala mayele cela sera tellement important pour na biso nyonso l'état eza l'état bobanga nzambe penza et bopesa respect l'état c'est simple o ezalaka ba gouvernement penza ou penza en anglais baloba ba rules donc
eza ba biloko oyo en tant que humain il faut landela peu importe na ndenge otambolaka yo moko yebi vie spirituelle na yo. Voilà, moi eloko na koloba penza to landela nde likambo malembe 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 malembe. Mutu na mutu azosala na kote na ye tofanda awa te oyo na biloko mwa eloko nazo apuye te eza biloko ya bato bazolinga na kombo ya liwa ya ndeko na biso aza na mabele bakumbi ye deja bino mo boyebi bomisalela ba abonné bomisalela comment je peux dire succès na kombo ya ndeko na biso aza na mabele to solola pe na kombo na biso ndeko na biso azo vivre na ye nzela na ye azo beta miziki na ye na kombo na ye na temps oyo na dossier oyo eza na bandeko oyo balingi bamisala ba abonné s'il vous plaît bozala mature boyeba bakambo oyo bozoloba parce que na monoko oyo ça ba gaffe ebele c'est quelque chose que je peux expliquer à personne biso tout oyebi ba réalité. Voilà. Moi, na lobby, na lobby, je ne sais pas ceux qui analysent nanga ezamabe. Ceux qui ezamabe, vous êtes libérés. Ya koyebisanga que non voilà. Au koti mabe, il fallait le boye na boye clavier eza pona bino. Espace commentaire eza wana botia ba vie na bino tokoyoka bino puis surtout tokoyoka tokoyeba likambo nini ya kosala. Alors ce que moi je peux dire pour le moment eza boke bande yange bozala mayele, c'est vraiment important. Voilà bandeko na ngai kaka ndenge ezalaka si c'est toute la première fois tout comme même balana ya liboso ya kolanda chaîne abiso inesene officiel loko na kokioloba ezala kaka n'oubliez pas surtout de vous abonner, liker, partager, commenter, surtout bo cliquer na ngonga notification comme je l'ai toujours dit malamu ya ngonga notification ezalaka chaque fois que inesene officiel akobando publier ba vidéo asika bozala à notifier na système moko ya kitoko, liker, partager, commenter, cela nous fera énormément plaisir. Voilà bandeko na ngai kaka ndenge ezalaka tokomi na suka ya partage na biso ya lelo. Merci encore une fois pour na kozala fidèle, ko liker, ko partager, ko commenter, surtout ko tala ko landa penza de bandeliti na suka. Cela a été notre plaisir. Voilà. Yango tokomi na suka, vous êtes tellement ébélés comme je l'ai toujours dit, vous êtes plus de 20 000 abonnés. Ceux qui t'ont dit remercier moko na moko to ciel et le thé. Alors, ce que moi je peux dire à ce moment même, Ezakaka, permettez-moi toujours de vous dire bye bye et surtout à la prochaine. Ciao.